kofinga Belleville nde ba ofinga ba tutu bazaka tutu to ka Belleville po ça na bango ezali ba finga bacteur nyonso tandis ça auto finga geshot très bien ba finga bango to ba mona ke to finga ma pona Belleville ba tika musala Belleville pona bango pena mission ezaki bongo mission na bango eza bongo ba cook na maluba balobaka ko baby sa pembe ya muninga te keba ya yo ko ya ko ba pembe ndi yango to komi lelo okay ya gola muntu abome azate bazo c'est là ba samba soit ça ba raison na ye ça ba preuve na ye qu'elle était permettant ngo ba finga finga ngo arobima na ye okay lokola ye pa lobi na yo ki ba bia ba kisa lobi so ba futele $1500 ezala 1500 mafinga tanga robi ay komi pio arozolo baba fulufulu ebi baba awo ata yo mokotali marina otie ya gola oui bango nyonso baka basi toboyi te différence eza ndenge ande po différence ya mai na mafuta différence ya mai na mafuta vraiment te nzala eza vraimen mais babi kote biso bilenge biso toka bien biso toza na fête toza bien oyebi biso toza lese poani parce que biso tosala makambo bango basalaka te très bien oui nga na yaka osala concurrence loyale mpe en plus ntango nakosala concurrence na nga entre Belleville na Sila nakoloba ke yango moni mosusu akangami na prison kuna mama bango akoki kosoda ata akoki ata avocat te ata manga kasi manga sende azwele kasi ata manga sende so avocat eleki makasi po avocat koma chere voilà tokoma wana parce que bientôt tokocite mais tokoma wana tokende na 6 ans d'anniversaire ya Belleville Télévision impressionnant ngai ça me fait beaucoup de joie très bien ya liboso ebi esengo na ngai ya makasi eza nini chaîne nene akoki 6 ans Belleville aza na maladi te aza en bonne santé po diable amona ya mosika ozo comprendre bayebaki déjà toyoki ekoma na mois de mars avant mois de mars bango babandi bitumba bitumba ebandi na je crois na fin janvier to début ya février bitumba me nzambe lokola aza nzambe ya bana bitike tolobi te ke Belleville nga nalobaka Belleville aza mutu aza parfaite te aza nzambe te Belleville aza mutu aza na masumu na ye aza na badefo na ye aza na mabe na ye maza kaka mwasi oyo ayebi parole ya nzambe asalaka le tout asala kaka meka komekola Christ po esala bien mutu aza nango te asungi ye mbongo nde eliaka babola eliaka bafemme vulnérable yanga azala famille libota na oyeba makambo bapuku ndeni ok po babi bata famille bota mutu akangisi ye oui marina na bamutu akangisi ye peut-être koyeba pe évolution kobima wana baoloba wana ntuka na ndimi yango te très bien na ndimi kobima wana na bango baoloba te mais tozela toyeba parce que soki mpe basambi na bango soki asengi na ye pardon marina ndimi na ye kolimbisa ye eza problème te kobima ya gole ezo dépendre na mbongo te ezo dépendre vraiment na marina non ezo dépendre na justice nde trancher problème eza mbongo te eza mbongo te soki ezalaki mbongo depuis na parquet fai bafuta mbongo abima très bien procureur eyokati procureur oyo batie mus atangi classe na ye asambisa makambo ebele amoni mpenda bapreuve yango oyo akangi ka so tamoni na ye eloko moko te akoteli na ye kaka marina akoteli kaka marina mpona atie kaka yagola na nini nani yango ayebi te oyo yagola asali te na kisaso nani yango abosani na internet nani yango te batiango ntina bapage ye amonaki yango spécial bipams matondo ndenge mesanaka koloba merci na babone na biso oyo bozala vraiment bikolo bovandaka wana mpona kolandela bémission ya petit mekosto so bomoninga kaka directement boyaka wana mpona kotala bavideo kotala ya pamba te kozwa kopartage kolike kokommente mpe naloba yango r nyonso c'est l'une des façons de me soutenir c'est l'une des façons de soutenir votre star Christian Villagrande petit mekosto relève assuré makela champion la guerrière de la presse congolaise donc voilà là je dis un grand merci à tous nos différents partenaires je vois papa Faustin Ngombo de Bruxelles monter maman BBC Djema la maman qui dérange merci à Justine Sera Demo
Montréal depuis le Canada. Maman Angèle Koli depuis les États-Unis. Tina Seko Sécologie Motema Claude Massamba Paris Bruxelles. Maman Dorcas la patronne Aigle. Manga côté la bandit Zébélé. Merci pour l'opportunité. Aux autres personnes chaque fois ça vraiment qui toko makasi. Merci na bino pour abonner. Bo sakande te okanaki bozo s'abonner, bozo liker, bozo commenter, bozo partager vraiment et ça na biso qui toko makasi vraiment. Un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Il s'appelle Jonathan Ndungini. Voilà, sans plus tarder, si nous sommes de même langage avec mon caméraman qui est Jonathan Ndungini. Fongola biso plateau bamona invité na bango na combo ya plasma, hein, na combo plasma autrement dit pitbull. Hey! Mboro pas ses alliés. Bonjour. Non, Mboro pas ses alliés. Bonjour, bonjour, petit mais costaud. Bonjour, Naba. La différentes chaînes. Très bien. Oh, Rolanda Bisso. Bonjour, na famille Libota Mobimba ya Bellevue Candy, la patronne. Joyeux anniversaire na Bellevue TV, la chaîne éducative. Chaîne Oyo, Sozo Talangata Bokilo. Bokilo Mobali a Fandi Bokilo, moi c'est Fandi Baotala, mon théâtre. À l'aise, petit théâtre et banati aussi là. Et là, quand tu es le Mupandi, et ça a raté, mais. Sauf côté à Batubazonga. Voilà. Bravo vraiment à Bellevue Candy. Beaucoup de courage. Nzamba Sungayo, Apesosu Makasi Koleka po. Chaîne Oeko Ksata Santa. Ngana tombé le Santa Tukumtondele. Tu as aussi Manzete. Bellevue TV tika la histoire. Très bien. Merci à moi awa. Merci aussi na batunyo so batala biso. Bato basungara biso parce que ba vu na bino wana yango de pesa biso courage ya lobi na sokola na lati. Na yeli susu. Très bien. Pour bota la biso. So do ta la maté on les manzoto. Vraiment bravo na famille Bota. Cette fois-ci vraiment bolakisi bolingo na bino bolakisana no bolingo. Mais tout repena ba bien derrière toute ma famille Bota ba talaka bangote. Mais na sentir pena que ba chaîne nyonso. Tozara biso belete mais t'aura partout. Na partout wana bolingo pene talisa mpe continuer habike to continuer toujours ka bongo pour to rolobelaka kaka belle vie. Nga na changer na ngate po na minute au mutu l'équipe Bellevue na théâtre zate. Très bien. Mutu l'équipe Bellevue na écriture. Mutu l'équipe Bellevue na succès na botamité. Alors ceux na lobela théâtre, ceux qui chaîne na lobela théâtre. To pams matondo la star. La star serait lobela théâtre, c'est que to lobela ka Bellevue. Voilà. Voilà donc toza wana ba question eza yo ba réponse eza ya ngai to leka. Voilà, avant d'avoir la question d'angaï na moni sans beauté ni make-up mais couleur originale. Obeta mi pété. Non, biso tozara. Non, biso tozara. Ezadi yanino le kino pe émission simple comme ça batumsu ba se général nango. Pourquoi? Azobanga quoi beta. Pourquoi non le roi bronzer? Très bien. Et tout na ba esthéticienne oya peau. Bah c'est pas soki par na peau ayebisa et là quoi bronzer ezalaka na nini na utilité nango na make-up ezalaka soki otie déjà poudre vandi ndeko lekisa bronzer pour na ko embellir elongi ezalaka pe mutu nyonso te ninga bronzer eza lokwa na kate ya ba mususu omona mutu akomisi bronzer akomisa ngo poudre po apakola na elongi nyonso na plus ba foot ya moins cher makamabe ma ya moto tamo engali muto asokola ka ma ya moto sinon ma fa pe ba na tango zo finga pe muto asala elo te na vie ça ba pese tumbu tina po yo moni misolo na komite nzambe na ngai kake nini wana on ira beteli kake pe donc ko na dépôt makala ce que ça dit ni ba produit kaka ba nini na bango siko différence eza ba misu bazala ba mwindo tendresse azala mwindo azala nzoto mikie oh azala ka actrice ya Sami Mokili mwana ya Muntando ya Lolendo. Très bien. Oui azala actrice na ye place ba kutana na Algérie pour ba yeba na Algérie. J'ai maudit vraiment l'année au ba yeba na Algérie. Azala ka mwindo apakola ndeko pakola ce que fait beta yo OK pour luki po mengale ya be na ba ndundu na kata famille na biso. Très bien. Na minute ko to ngambo ko nde mutu na mona na kata lokwa mwa mwindu na ba tususu ozomona masumu sonza maninga pinir mutu a pinir yeti na po dodo mona ka ya tendresse ka ya Miss Lolo ka ya Theresia nzamba pinir ba onti na po
Mais quand vous citez les noms comme ça, il y a Batou, vous avez dit que vous avez pas de fraction. Oh, t'es bon à finir moto. Ça n'a pas Thérèse. Oh, et ça non, non commun, non c'est non propre. Et on peut pas adjectif, on délicat. Moi il peut ma casse au web. Voilà, tout est dans les choses, la mission est assise. Basé l'autre côté, basé l'autre côté, peut-être tu me dois Thérèse au quand ça n'a sali dit pour la vie Thérèse. Mais il a ils sont dans le miss de l'homme sur le couteau. Son a ébara tana combo tata maman ma beauté là ngana bi. Tendresse venant attendre comme les tendresse di binga, dodi di binga pour na pousser pe na bien que 4e. Ba mukama te c'est là-bas na 4e. Ba ko kende pas été. Oh, ba ke pas été. Marina là-bas. I love you. Oh non, moi ça te non moi ça te me boité. Ah Marina là-bas. Bafinga ko moi musala on dirait moi musala ngo ya yo eza oza grade ni général na ki moi musala okoma voilà mais petit mais costaud tiko seka yo zo seka nga na baka ma mbeza la vérité mutu lo attendre ça pas ok na ngate pour anima ko kala zo misa ba voice ngande na nesika ok na ya ok na ngate siko ba voice ngo misa kuna yem tatinda rango kuna ba ngum tatinda rande ba note que les matières pour ya finga biso na ndenga kangisa géri ya yebi ndenga ozwe la géri pour ba kanga géri nyonso ya yebi makamana se bima nango ye pe na ndenga ya lobaka makambo bele lobaka kuna ndenga na bota mwana mongol nde mwana ngai aza soki pe na botaka etant na sana sida so pe sida ko sida na sida sko sida sila ya sko na mituna sida ko sila pour Victoria 11e année à ça 11 ans en novembre si on moi à 10 ans sko sida mo yanga eza sida mo spécial non mais ba mutsu e ba bola daté. Mais la différence un peu à la famille de Baba Cook, parce que on a même la compréhension, même l'analyse, ça la case. Apparemment, on n'est pas pareil. Il y a une grande différence. Parce que Baba Cook, il y a fanté. On va dire la rabat, il y a serre, Baba Cook, Baba Koulouna, il y a tendresse. La différence, c'est ça, biso ba communicateur et à belle vie, na ba communicateur et à serre na biso. Différence c'est ça parce que biso ba tangi classe belé bazap et pas na biso mutasanga ta diplôme d'état zate. Très bien. Bango ce que différence c'est belé ba kata ba classe na ba primaire mbulungu nzulu manganza sa ki ndumbe simbité à l'état on kama ngamba ba chaîne YouTube yeboye akomi kodifuati azoye baté que quand je suis à la télé je dois parler comment je dois m'asseoir comment je dois me comporter comment parce que je suis une mère ou bien naza papa na kopesa image ni na batu romona mobali munene le rôle zoom azo yebisa chéri que Gérard Sananda koute est-ce que yé mukonde ba commissionnaire à kisasa bobimba ba commissionnaire nganzabe ngamboko ya na pasi nanzala la pasi eza romona mundalo ba biloko bongo so yé na chéri ba kabona depuis anenini oya yebi fi ya gérité mais ya zo koloba na TV soki biso baleki to botami na sima chéri tozo koko futa bandako ya bambongo ebele ozuma osala okokate. Très bien. Leki na biso douanier so komi na ndako na ye na nini na mimosa ondima te ke ndako eza ya mwana 90 sikoyo géri sikoyo akeleli place akolala ye kosenga zuma ndako na ye ya yolo wana ya sola humidité ndako akala depuis temps mobutu depuis so kasavubu yo jeune garçon yo futa ya ndako moboye moi si la bana so balali ko la ndembete mna mo epesera mukela museleke te likola zo ningisa kede ala dapu la vie zuma zuma na vie moko ya bien te mais il se permet ya lo bana géri papa ibuta zuma so ka ko géri so ko malade biso baleki neto capable de se sur atteindre la cinquantenaire so yezuma il est incapable même ya ressemble la maman na atali pour $20. Il est incapable parce que azuka mbongo moi c'est le quoi linga ko nguma fufu zuma le quoi linga ko nguma fufu zuma yana ndako no ata na fauteuil yo kiti ya valeur à $50 oh logo tata na nini na Koweït wana ngo tu viens inciter les gens à la télé yo lingo la sabatuni et la mama longa zuma ozana cash ata ya $20 cash ata ya ka lufu oyo ata ya lufu ata ya Turquie ya $20 on a tendance chapeau et tengama le quoi sentinelle et ma campagne
Ah, bon bouzo baboyeko. Loka nani? Loka ba sentinelle ba biso ba sentinelle ba tabandi nona ya ma campagne wana. Papa Zibuta pesa que da défi opération péché maman ya na Bibutu. Maman la bango ti la zaka kota kala mwana. Mais oui, Zouma ko péché maman ba on a filé. Pour yo soko zaki mobile mo boza mwana mobile mo boza incapable. Yo faut le maman parce que ta maman vit avec beaucoup de risques. Elle risque beaucoup. Pour tozo comme na moi toza déjà moi bambula. À partir de les 15 boule bandobeta makasi. C'est ça. Si tozo mois avril, maman n'a ko noyer na mai. Yo tu viens nous inciter la télé ça la bisoni. Nga maman nga za limité. Avant de dire qu'on a voisin Mouzura, la mouki n'a pas fumé congélateur du biloko au lamba. Bon frère maman nanga. Eh, na tcheto tcha maman na biso pendant la condition. Allez la nzalate azana singane pe na luketa za pe na bo misi pe au moni pe dollar et donc Zouma c'est inutile or le banagérie. Gérer za koko ba warrior. Akimawa vraiment. Yes, ne aza makambe belé pour moi na Zouma ebi mukola mela leka ete. Moi na Zouma linja za nido mona ona fula ba voisin to na balabala o leka tanga ke classe ne ya gratuité. To na TV so sa publicité. To ba sa publicité na TV ba kunki bo Zouma ti déjà na TV kunki na ndako. Ah, aza même incapable de somba TV place. Mais pourquoi nous rebeller? Te ngai place wana ko tanda ka Zouma te. Zouma za na ngai te na ndako nai. Aza na ngate. Zouma zo mbongo somba ngawa. Ate $50 ya copie bazo teko ela sango mabelo kwa téléphone na Itel ana moti. Zouma aka na munoko na ba chemise nzuluka yo on a TV pour na dénigrer ba tomba chamo explosif amona ni mutu. Zouma aka na teni ni ngina yeba. Tena yo nde na za posa na yeba tena o. Ozoma ke batu musu bo tiki musala boyela ki na TV. Très bien. Bozukomi koya kokota ma vie privée ya batu ko finga batu koloba n'importe quoi sur batu. Si c'est vrai baza posa ko soutenir muto bango ba yele na TV. Ba soutenir ya comme ba film eta la matin. O mona ke biso au moment où to bunda guerre na Theresia. Tornion les a qui n'a marché. Et puis si le meilleur te peut citer. Et puis ça qui est à la oh, mais faut que l'équipe on a maillé. Et à mon côté, on a analyse les autres que des bata français ba simbi. Oh ba bengi ba bata mabandi. Oui, baza bata mabandi, mais baza bata français, baza bata maillé. Libandi ba pesa ngo mutu ne sote sumu ba pesa libandi ya bozo ba kongolo ka ba fufu pa batu. Mukoba ko be ba na tonesto ko yoka ndo bando lia fufu ti yoko na ona se ya sani. To yoka. Vraiment. Bo sala musalo bino boyela ibo ko sala te. Yango mani mususu akangami na prison kuna mama ba ko ke osodata ata twa ko ke ta avocat ata manga kasi. Manga sende azwele kasi ata manga sende. So avocat le ki makasi, ba avocat comme cher. Voilà, toi comment on a parce que bientôt tu cité mais toi comment on a terminé. Toi qui est dans 6 ans d'anniversaire, il y a Bellevue Télévision, impressionnant. Impressionnant ngai, ça me fait beaucoup de joie. Très bien. Ya liboso ebi esengo na ngai ya makasi eza nini. Chaîne na ko 6 ans, Bellevue asa maladie te. Très bien. Asa en bonne santé. Ouais. Pour diable mona musika. Vous comprendre? Bayebaki déjà toke comme en mois de mars. Avant mois de mars, ba bandi bitumba. Très bien. Bitumba bandi na je crois na fin janvier, tout début à février. Bitumba mais nzambe lokola nzambe ya bana bitike to lobite ke Bellevue ngala lobaka. Bellevue aza mutu. Aza parfaite. Aza nzambe te. Bellevue aza mutu aza na masumu na ye aza na ba défaut na ye aza na mabe na ye. Mazaka ka mwasi oyo yebi parole ya nzambe asala ka le tout asala kaka meka ko mekola Christ. Pour ça bien. Mutu aza na ngote asungi. Ye mbongo ne liaka babola, eliaka ba femme vulnérable, eliaka na ba fondation, eliaka na ba orphelinat. So mutu abongo yo tietolo beti to liboso ke obundisa mutu abongo. Batu nyonso ya sunga tamba chama bolongo nzambe pambola mwana mwasi wana. Mutu nyonso akoluka ekutana na ye. Donc tendresse ndenga azata na ba 50 démons na ye mo be batindela oyo ko bundise. Ba fimbu Michael Ange azaka nyonso na sima tendresse. Po na bango nyonso mutu fa futa maloko ya tendresse ati. Très bien. Oyo nyonso oyo ya gola bando yo sa na TV, c'était tendresse. Nga na yebi tendresse ndenga fonctionne kabe je la connais très bien comme ma pomme de main. Na yebi très bien ça muto to lia net to melele parce que je peux pas nier. Ah ouais. Oui. Na yebi ye musa na ko manipuler batu. OK. So cause esprit faible ndo moni ya gola kwini ya kwibo.
ngai j'ai la conviction qui est makambo nyonso si yakola osala baémission bano baboloko ko baofinga belle vie tendresse po ye azalaka na aza na makambo so akomilongola na problème ma utiliser bino. Est-ce que toi aussi tu peux arriver au point où tout le monde a utilisé? Jamais de la vie. À ma qualité de femme, très bien, avec toutes mes facultés mentales en place. On a plasma? Oui. Oh, oui, oui. Et petit boulier. Na conscient intellectuel nanga normal quoi mutu nyonso na raisonner kitoko. OK. Jamais de la vie mutu ya conscient intellectuel moyen inférieur à 25% le quoi tendance à comme manipuler nanga na finga mutu na TV. Na mi pesa passe, na pesa maman nanga passe. Ate intervention ko ya. Mais so sali mabede so baby si pe casier judiciaire. O moni na ebiso loko moko moni biso na Congo awa to monaka ceux qui bakangi yo. Très bien. Au côté prison au bimi na yo. Au moins c'est normal on continue na yo vie mais là comment to baby to bosanaka na mundele ex détenu azamu to banga. OK. Pour même de baba engagé dans la société c'est tout un problème. So ba yo ki kaka passer na yo et si le comme problème à tout mon jeune garçon mo bakanga tout mon on ba film non maman ça moi na lobby na lingi te ko tambola kana ye c'est un ex détenu. Ozomona. Casier judiciaire ça ni bébé. OK. Si il y a bonne conduite au sani, il faut ça l'effort pour que bon mais loko wana il faut nous otambola malamu po nini po bo miloko wana. Mais awa na Kinshasa ba comprendre ti que il faut qu'on préserve casier judiciaire na yo, c'est très important. Est-ce que mutu le roi tendance à ko ke na anera que ça passeport? A ko ke nete? OK ça ni. Ok ça nini en plus na makambo o ngana loba bat bakansanga lokwa ngana za liboma mena loba makambo ça solo paye moko pourquoi cela yebi ke ngana kosele makambo pourquoi ta mukolo moko ta yo le kana te faire ba ke ngana kosi aya ko ndiko boya ngote aya ko boya ngote po ni po makambo na loba yebi bien elle est sûre et certaine et ça solo na kokosa te je n'ai pas l'intérêt ya kokosa parce que c'est la vérité ozomona casier judiciaire à mutu babate la rango ozomona babate la rango très bien mutu orosa mutu okota kota bakachote en plus mutu oyo azo raisonner malamu o même mina envoûtement te mutu akoki jamais koya kotinda finga pourquoi ye moko aza na chaîne pourquoi ye moko te akoninga te makambo na ye moko lobango po bat batala ye ba sepela babeta maboko azo ba view azo mbongo. Pourquoi? Asali yango te poani. Azu a largué au liboso parce que y a te kakabatu bongo sacrifier akabatu. Loba e indeli. Loba e indeli yo. Ozomona. OK. Maintenant ce que suite il y a makambo ya ndeko na bino ngaza kuna izo suka ndeni po il y a d'autres personnes babi lelo azobima. Ya yanga za la famille bota na yeba makambo ba puku ndeni. OK. Po babi ba ta famille bota mtu akangisi yeti. Oui, Marina la ba mtu akangisi ye. Ouais, peut-être koyeba pe évolution est-ce que kobima wana baoloba wana en tout cas na ndimi yango te. Très bien. Na ndimi kobima wana na bango baoloba te mais tozela toyeba parce que ceux qui peuvent basambi na bango ceux qui asengi na pardon Marina ndimi na ye kolimbisa ye. C'est un problème. Donc kobima ya gol les autres dépendre na mbongo te les autres dépendre vraiment na Marina. Non, les autres dépendre na justice na trancher problème. Très bien. Les mbongo te. Très bien. Les mbongo te ceux qui azaki mbongo depuis na parquet fa ba futa mbongo abima. Très bien. Procureur yo kati procureur o ba tie mus atangi classe na ya sambisa makambe belé amoni penda ba preuve yango akangi ka unso ta moni na eloko moko te akote na ka Marina akote ka Marina pona a cheka ka yagola na nini nani yango yebi o yagola asanite na kisaso nani yango abosani na internet nani yango te ba chango tina ba page ya mona kango lokuma komi Michael Jackson akomi soki anana Camora soki na Camora soki nini akomi soki nani to benge soki nani akomaki wana ye ya egola siko azo mériter prison azo mériter ko subir peine na ye po alukaki yango quand tu insultes au diffamer mutu et ça outrage bakangi yo faut nini yango maintenant ce ko ngai eloko na oloba il faut maman na bango parce que alaka koloba donc il y a finga Belleville pour nani finga Belleville pour na sila et alors sikoyo sila ça c'est avocat en plus ba cook o ba soutenaka sila il faut ba luka moyen ba lukele avocat ya makasi pour assembler ye
po suka nango fasi fuka masenga pardon kofinga mutu zoba mutu Marina kanda tangi ba classe ne bele ifoku ya mwasi mbingalo mopende oye kotala ya gola koto lidu no sese longwaki komi pio akozoloba bafulufulu ebima ba awa ata yo mokotali Marina otie ya gola oui bango nyonso baka basi toboyi te différence eza nde kaka nde po différence ya mai na mafuta différence ya mai na mafuta vraiment te nzala eza vraiment mais babi côté biso bilenge biso toka bien biso toza na fête toza bien biso toza à l'aise poani parce que biso tosala makambo bango basalaka te très bien oui nga na yaka kosala concurrence loyale pe en plus ntango nakosala concurrence na nga entre Bellevue na Sila nakoloba ke Bellevue azokoma bafilme ya kitoko koleka ya Sila bafilme ya Bellevue ezalaka calme ezanga mabanga ezalaka boye en tout cas eza bafilme mo boye sokoédike vraiment masse na retour epa na bango eloko ni bango bakosala baye kocontre ngati nde tonga tokoma nokende bien sikoyo na mafinga towuteli wapi tobimeli wapi tokomi wapi ekomaki ndenge nini Bellevue akoma tiel oyo biso toyebi te kazala tiel na vie asala yango na temps nini asala yango mokolo nini toyeba te bango nde baye kolakisa biso koya kobebisa réputation ya motu réputation na écriture na qualité ya bafilme eza biloko moko te baye okutana basali nini bakutaneli wapi c'est ça en fait bakutaneli wapi voilà rapidement tozokende pena vers kochite na mpona émission na biso tozwa nano tovanda na mokepa ya gabi alobi tous les deux côtés bafinganaka mais asepeli te lolenge bazwi ndeko moko baki kotia prison impression na yo te ya gabi eloko ya liboso fo oyeba ya gabi azala toujours contre Bella. Ok. Ya gabi azala jamais pour Bellevue. Soki azalaki ngambu ya Sila nde bakangisaki mutu ya famille bota. Ya gabi nga loba liloba wana te. Ok. Bino faut bo comprendre ya gabi. Moni ya gabi nazala ba réserve belé. Ok. Nga la finga batebele na TV na ya ogangela batebele na TV ya likolo ya gabi. Ok. Na sacrifier même Karine ya Mado o azala mwasi ya Géry alambelanga fufu na lia na lala pe na ndaku na epe pongi pe Karine nini lobana likolo ya gabi lobana malembe o sacrifier nini na sacrifier ex belle-sœur na ngako Karine ya Mado likolo ya gabi tango obomana na ya gabi. Ok. Nakenda na Karine mabetaka na longola vidéo wana na chaîne nana. Ok. Tant na monaka ya gabi ndako mokende Bellevue epesanga kana ngabia. Bere mususa mais to kotogi yaki kokotele quand même pas ayi mukolo. Très bien. Makambo pe na moment oyo Karine ya loba makambo wana ya gabi azala na hôpital na nini na HJ. Na soins intensifs inconsciente. Tana yako yoke eloko wana na CC nde pe nga bite fona telemila Karine fatike eloko. OK. Po ezaki pe moyen ya kolongola Karine na ba problème. Voilà. Lelo ya gabi akoya kozwa pe problème dans un hôpital bongo elati pe ya mando. Ozomona kanja linga nyokwama enga ozala bien te. Ozomona. Mais ya gabi aza mabe. Bellevue atikala osala ya gabi mabe te mais ya gabi linga osala Bellevue mabe. Ya gabi linga choquer Bellevue miso ba lobi na lobi o ala musaka Bellevue po Bellevue azolala te. Yaloba Bellevue munoko komi mupandi. Yaloba ba propos nyonso yo ya lobi sur Bellevue. Yagola mérite la prison. OK. Oui, elle mérite bien la prison. Est-ce que Yago to chana no kende Sila parce que Sila za mutu lokwa Bellevue. Hein? Sila za mutu lokwa. Bo comprendre na munungi ya makasi moyi makasi Congo. Na onko kate ngai na za groupe o makila moto na niveau mo ete na toka papa. Yago Yagola afinga Sila ndenge afinga Bellevue. Vous croyez que Yagola nga comme attend deuxième émission? Bina baba kuko bozo ofinga batu na ba commentaire. Yagola afinga Sila ndenge afinga Bellevue.
alinga koma ta na 2 émissions peut-être ya liboso linga koma te ya mibale ya misato linga koma je ne pense pas anga dinda mais malheureusement Belleville nde mutu akangisi ya gola te c'est Marina là-bas parce que Marina mutu nyonso aza na motema ya Belleville te Marina là-bas azalaki na ye na motema ya ko supporter te amona analphabète lokola ya gola parce que Marina là-bas aza licencié ata la sikoyo mutu atangi classe lokola ye te Marina là-bas sikoyo kowela ba transport kosala ba TP ba intero ba nini oyo première session deuxième session amona nenga ba neko nyokwama ba syllabis kofuta ba droit d'auteur ko nyonso wana azanga ba pongi okata pongi atia makolo na mai azotanga voilà osomona siko yo tala ba mona boye ba finge zoba so bi Djoura Tanyo so ngala lekisa ezaki po wana obenga mazoba lelo. Très bien. Non Marina na baza muto za na famille na ye, aza yaya baleki na ye, aza pe leki ya bayaya na ye, aza mwana ya mutu, en plus aza pe mwasi ya mutu. Aza pe na belle famille na ye. Awe ko permettre te eza bongo. Abomi ete. Soki Marina za na posa osala ye mabe, benga ba enlever ye, ba kene quelque part. Akeli en Kuba. Nde tendance azongela biso na plâtre na loboko sera matanga ya mami ndondo ye mo yebi olekelaka ye OK abeta ta lisolo wana te abunga so 2 jours so 3 jours na matanga mami ndondo batana ba vidéo wana bozonga botela ata robe mo pembe plâtre na loboko aya oloba ngo te sala niko mate po ayebisa ba biso komeke ofungola ye mo so ya tika makambo ekomeli ngozomona mais siko ya gola ba bomi ete ba memi quelque part te o bango bazo monete ben ma memi na maboko à l'état. Très bien. Il fallait que mutu moko atela pa kata hémorragie wana quand même parce que komona mwasi azo finga muninga mwasi mais ya gola siko malheureusement mwasi inutile à la société siko azo finga moi si moko baza utile à la société pe ba orphelinat belé ba vanda ba ma Belleville mikolo azo ya te moi si mo bwa bongo ba maman mo be na homme de vieillard ba vandi ba maman Belleville mikolo azo ya te donc pour nini po ba yo kanzala po baza ali putola tate mikolo na Belleville azo ya te siko bo tel siko différence na bango mbale bango so ba basi no tel siko ki moi si ya gola et pe ça ata mutumbu bangu ba na kwa avenue wana kuna te mais azoya ko finga mutu ko dénigrer mutu ko pota mutu salité na nzoto donc il ne fallait pas que mutu moko atelema akata hémorragie wana donc pona ba cook bango ba mona ke bazo gagner ba obeta maboko nde ba nde ko finga Belleville nde ba finga ba tutu bazaka tout autour Belleville po sana bango ezali ba finga bactère nyonso tandis auto finga geshot. Très bien. Ba finga bango to bamona ke to finga mapona Belleville batika musala Belleville pona bango pena mission ezaki bongo mission na bango eza bongo mais ba cook na maluba balobaka ko baby sa pembe la muninga te keba ya yo ko yo ba pembe ndi yango to komi lelo. OK ya gola muntu abome azate bazo c'est là ba samba aloba so za ba raison na ye za ba preuve na ye qu'elle était permettant yango ba finga finga nango arobima na ye. OK lokola ye pa lobi na yoki ba bia ba kisa lobi so ba futele $1500 ezala 1500 ma finga tanga arobima problème te fimbo ezala kana mukongo azoba. Très bien. Biso so to yebo finga ti eza ba éducation to lokoti na balabala mais eza éducation ba parents na biso te so muta lobi na ngapeke na mona soki mutema na sali bona zo siba mais pourquoi to yeka ça on a te fêté on peut pas le faire. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Okay. Comme il crée le problème, comme ça m'a comme pamba. Bon, attendez jours ça, vous venez en prison, au perdre. Très bien. Au perdre pour 2 jours, on s'appelle ça. À nous kouti kaka. À nous kouti, tu vois.